Na tuna nanu ndenga mabete banani oyo ba chambre froide wana egal oyo ezalaka kosala na Kinshasa kenda wapi o nazo tuna en tout cas maman Olive limbisa biso pardon to senge olimbisi yo kela biso mawa yo zalaka na université karate kotala ni masolo ya Thompson tango egal ezalaka tozako zo moi Thompson na biso ava pe Thompson na munene ba plus ebele o bandi ba 16 ba compétition lié ki Thompson otondi mais awa tozana problème très sérieux na Kinshasa ozo ka salaire no mke wana bandi ko soma kama carton Thompson kama provision na mke lelo Thompson azali susu na Kinshasa te kozanga Thompson na Kinshasa la lipa sinde problème sérieux ngwana maman Olive yo kele biso mama na ndinga mabete to biso zo na problème note yo kele biso maonzo biso égal azonga abana komemela biso Thompson pour calcul otomoni ministre ya pêche abani ko sala comme calcul moko buzoba excellence monsieur le ministre ya pêche ata yo moko tolo bana munoko nini ko yoka yo wana ko signer ba contrat na nini na hotel oyo nani comment on appelle ça oh ezalaka na ville même link ok ce qui du fleuve to moni vidéo kaka ok ko signer contrat na ba norvégien baba na komemela ko so makaya wa Norvège yo pesa ministre obimi commissionnaire ya makaya wa Norvège au moment esali na ngwata 2 mois te nazalaki na mwanda tomona ki na mislo biso moko mbisi na mwanda batu wazoka usama kayabo bazosala ba poisson fumé bosi boteki vente exclusivité ya pêche na mwanda na ba chinois donc olingiri susu oteka o bana okoma commissionnaire ya koyambaka ba poisson salé wana ya Norvège atabino moko bokango bolingaka ngo to bolinga ngo te président Fachi obele bakamozo sale mona Congo ekomi ko décourager bato finalité to kokima to sala ndenge nini pour la mboko soki tolobi mabe soki to fani pona ni bozolo balisusu te total pe makamoko comme ko pesa kanda comment se fait-il que tozali na mwanda na mbisi ezangi mutakolia ngo tozali na batanganyika kuna ba mikebuka ezali kuna uti na Tanganyika omoni yo moko basidi kivu kuna ba nini ba sambaza ba mikeba mbisi ezali na lelo kaka Congo nde abada kokende ko signer contrat ministre la pêche ake do sala convention na ba Norvège ba banda ko memeleso makamu na bango kuna nde ya awa au moment nous sommes capables de sala makamu na biso ya mwanda awa makamu na biso ya vichumbi makamu na biso ya nani oyo ya nini oyo ya Kisangani wana bakopoka usama kabu petro sana siko bolingi nini yango bino batatonyo na ba mama oyo bolingi bonyoko la kaba tout pourquoi moka ngo changer kate et ko changer te excellence monsieur le ministre omori biloko wana to koboya yango na mutema moko to kondima tema kamuna yo wana bambisi ya kokende ko signer contrat na ba norvégien pour favoriser Norvège au lieu de favoriser RDC. Kata yomo ko sala bateau de pêche. Bo somba bateau de pêche bo bata ko misambisi na biso bo teka makambo wana. Tala lelo tozali novembre et to comme décembre. Thompson na Kinshasa ezate. Ozala ki pressé Olive akaka. Bon lobi bilobela na bino nyoso me oli kolo. Lelo égal tango zala kiao avec $150 200 au côté na égal provision nanda ko calme penza lelo égal ezali susute 40 Thompson yango ezali maman Olive pardon mama zonga na yo zonga masolo ya Thompson na Kinshasa bazoko makambute bazoko kala bango te lobby nde na koloba oyebi na koloba nini na koloba makambo ya assainissement esalema na ba américain toyoki ke bino bakonzi ya Congo na boye kotanga bakombo na bino boke ko signer contrat na ba américain baya ko bimisa salité na Kinshasa siko bakombo na bino sérieux ndenge nini tokozonga
250 millions de personnes en Afrique souffrent de la faim ou de la malnutrition avec des conséquences dramatiques. La ferme Espoir a été créée dans le but d'aider à résoudre cette équation. Ici, dans le Haut-Katanga, dans la ferme de Kachamata, Marie-Olive Lembe Kabila fait le tour du propriétaire. L'inspection nous amène au champ de maïs. La richesse du sol et des soins quotidiens ont produit des résultats remarquables. Plus loin, un poulailler. Des poussins âgés de 23 jours élevés dans les normes requises. Gérer fait partie aussi de la science. Il faut vraiment apprendre à gérer. Beaucoup de persévérance et puis il faut beaucoup d'amour pour tout. En tout et pour tout, mais seulement pour des activités comme celle-ci, il faut apprendre à gérer. Ils sont nombreux, ces Congolais qui se battent avec leurs propres moyens, à l'instar de Marie-Olive Lembe Kabila. Mama Waro plaide en faveur des cultivateurs et éleveurs locaux. C'est vrai que pour nous, c'est une passion. Nous essayons de tenir comme nous pouvons. Mais il n'y a pas beaucoup de soutien de notre gouvernement qui aide les producteurs locaux. C'est comme ça que vous constaterez qu'il y a beaucoup trop d'importations dans la consommation des Congolais. Oui. Bon, nous personnellement, nous le faisons parce que nous avons les soucis de bien participer à la vie et surtout dans la bonne santé de nos compatriotes. Aucun État au monde ne peut à lui seul nourrir toute une population. Le soutien du pouvoir public aux producteurs privés et locaux reste la voie royale à suivre. Bien. Un commentaire à ce reportage que nous venons de regarder. Pendant 18 années. C'est ça l'exemple de nous. Nous saluons Elle est notre pas héros d'église, elle est là, national, dans son pays, en train de travailler. Armand Jean-Pierre Karim. depuis le village Bombili, C'est ce que nous voulons au pays. le commandant, le maréchal. Kabila est passé. Il n'est plus président de la République. Il vit ici, chez lui. Yo uti France au lobby bande kwa diaspora kuna balubi bangonde esengeli Joseph Kabila zon. Mais ouais, on a rien à mise au pays pour la Bango. Le schéma peut perdre. Kabila sont en 2018. En 2028. Lobby baza ko se mobiliser kuna Bah, madaso. au travail. Et Kabila a compris que meilleur allié dans la politique, c'était ma femme. Nabana Nangai. Tous ses alliés politiques disaient sous la vision, l'impulsion du président de la République, Akikakati, ils ont tous lâché Kabila. C'est là où j'interpelle le président Tshisekedi encore. Et Kabila soit pour vous un cas d'école. Vous passerez. Le Congo restera. Mais vous aurez qui à vos côtés? Des conseillers fidèles, des bons conseillers. Tous les turiféraires, Tous les turiféraires. les iconoclastes qui vous poussent aujourd'hui. Ah, ceux qui poussent, qui t'a donné au président Tshisekedi, modifier la constitution. Mais demain, Tshisekedi ne restera pas. Ils vont sauter, traverser avec Ils vont armes et traverser. bagages. Avec celui qui va gérer les pays. On a fini. Nazongi Lisusu. On a fini pour Je chute. Ouais. Na ba propos ya maman Bobila Dao. Pour la zone na Congo ça dit na osanga nini? L'État a sombelé ndako. Est-ce que maman Bobi a kozanga lopango? Abi na koko ya te kolala na hôtel. Il faut interpeller Batou Bao Girarabiso. Bobila Dawa. La tout puissante première dame na tango ya Zaïre na Lokowana. Est-ce que 40 ans après, Tokondi man n'est pas mon année Julie Souminwa que pense on va passer Lopango, on va passer Ndako. 40 ans, t'es 20 ans seulement. Qui pouvait imaginer 20 Bobby? ans. Qui pouvait imaginer? Ouais. C'est là où je dis Ndekouranga et Jean-Pierre Kayembe. Les Congo n'appartient à personne. Tout coule, tout passe, Ok. tout change, rien ne demeure. On a Tout fini coule, à tout bout. passe. Merci. Ce que Madame Olive Lembe fait, je pense que c'est l'activité naïe. Champêtre. À cause du travail naïe, pour dire que dans son première dame, luxe, la gyrophare, la tiki. Il faut interpeller la KP Na Koti Bilanga. na Koti Bilanga. Ils ont surveillé. Tapis rouge na tiki. Maman Olive Lembe avait aussi, alors première dame,
des flatteurs autour d'elle. Oh, maman Omoni, maman Omoni, maman Omoni. Maintenant, est-ce que ma flatteur va sur la maman? Combien sont-ils restés? Combien sont-ils? Visite de proximité sociale. Botala eta oyo mama Olive Lembe Kabila azokende ko visiter population. Malgré ba eta ya banzela. Malgré eta banzela et empêché te mama Olive Lembe ko kende ko visiter population oyo gouvernement na biso e bosanaki depuis kala. Maman Olive Lembe Kabila a eu même transport ya ba motard, transport ya tukutuku. Pourquoi kende ko visiter population? Nous moko bozomona image première dame de la République honoraire azui moto azui tukutuku pourquoi kende ko visiter population équipé na ba honneur na été équipé na ba niveau na été équipé ba mituka na été équipé ba état ya été. Maman Olive Lembe Kabila atikali première dame oyo azana simplicité oyo peuple congolais to comprendre ngo te atali bolamu na ye motema bolamu na ye atali kolela ya population. Maman Olive Lembe maman oyo azana compréhension pour na peuple congolais. Première dame nini na histoire na mboka na biso oyo akondima kosala ba déplacement ya boy kokende ko visiter population oyo ya CC oyo gouvernement ya Chilumbe bosanaki depuis kala. Na shabate tukabitu na alwa du Maman Olive Lembe wenza atwa tu hichila oluka tutu banju kumwana mo histoire pe mesdames wenza ma déplacement kampanda to malwa no kuba kuyikatangele population warange population du que population waka population ya kumiso kwa ito muntu juvo lusalo population première dame mo wenza Maman Olive Lembe Kabila kuju wenza ma déplacement kampanda atukemesha tetu bantu kwenda première dame mukwa bujibwa kwa isa ma déplacement nuko muwanga ta moto bwani ayakajikisha jikenga ja population jijila ja population gouvernement wetu tetu juenza na ma déplacement wenza na ma voyage nbo intérêt wende privé uja na ma voyage kuma katanga kuma poto kuma mputu mais botala niveau Maman Olive Lembe azo sala ba déplacement pour kende ko visiter population. Gouvernement na biso ezo voyager ka place oyo ba intérêt na bango eza place oyo na ba jet privé ozo ba climatiser place kaka kokende na bakatanga kokende ba poto kaka place oyo intérêt ya privé ya gouvernement eza soki eza pona population ba posani population ngai na lobaka chaque jour Maman Olive Lembe aza ange ya bénédiction ya nzambe pona biso peuple congolais et pona mboka na biso aza semence ya bénédiction ya nzambe pona peuple congolais pona mboka na biso biso ba censé ya koprier ya kosambela pona Maman Olive Lembe chaque jour nzambe protéger parce que kozala na maman ya première dame ya motema ya boye eza très difficile na histoire na mboka na bito kato ene ba jukumu na première dame wanu nkwe muto ujoeza ma déplacement wangata ma moto bwainani na sa eta wa manjila kimu mo empêcher to même na se bio biloko tout akutaki na zabi empêcher yete ko kende ko visiter population oyo ya CC oyo baba depuis ki biso que le peuple d'abord mais le bazo appliquer le peuple d'abord te ko gouvernement wo tout on est one pour gouvernement pour visiter population gouvernement na biso zo ba jet privé pour ba kende ko visiter Maman Lumumba c'est maman Mobutu maman moi c'est Mobutu oyo gagné qui vit na depuis kala ba bosani le peuple d'abord biso population to kolele pa ya nani soki to lele pa ya Maman Olive Lembe te parce que to moni gouvernement ezo voyager ka place oyo ba intérêt na bango eza na katanga na ba poto Olive Lembe Kabila nzambe akubene shoko biso ki nzambe pesa ke te Maman Olive Lembe mibale ya boya pa premier dame mibale ya boya na mboka na biso yo batu nyonso bakoza la visiter parce que Maman Olive Lembe atalaka ba niveau te akendaka place tout na parce
que tomoni na vie na biso te première dame na ba simplicité ya boy. Parce que biso population tozomituna maman Olive Lembe yezalaka poso ya ko voyager na ba poto te ou bien poso ya kotia ba kabelo ya liki ya kabelo ya cherté ba montre ya lixité ba montre ya cher ba sac ya cherté mais ye atiki biloko nyonso wana ba biloko nyonso ya te na ba conférence ya lix na ba bureau climatisé ye akei ko kende ko fwanda koyoka kolele ya population ya population ya ba capacité nyonso kofwanda bandako ya bo première dame ninya akondima kokende kofwanda bandako ya boye bandako gouvernement na biso kokosela bato makambo kosalira bakombo ya bato Olive Lembe a déposé candidature wenda yele 2028 te peuple congolais tout mu voter bon toi tangi toi mon ani maman Olive Lembe na le président toi dit tout ngaje tete bon maman première dame ni moyu wanu ko mu yema déplacement kampanda no ko mukatu kai kene ko kutongu dit tout ngaje tete mo Olive Lembe sambe akupeni chama Olive Lembe yo tika ka population te so ki biso population to leli yo trouvera ka ba solution yo sona ka ba action ça direct ça naturel Olive Lembe yo bossa na population te merci toi sakitile wa buni Zambia kubenesha Zambia kwambuluisha botu tutu mwana maevre maluo so ajiweza mutu ngeje todi malu ajibata ma première dame to merci beaucoup maman Olive Lembe Kabila maman Olive Lembe Kabila première dame aza censé ya kofwanda ape manae mais atika ki koko atika iko pema atika iko fwanda ye yokaka kolele ya population azakaka na ba action ko kende ko visiter population chaque jour maman Olive Lembe aza modèle pour na mboka na biso Lembe azosala visite sociale visite ya santé visite ya éducation tala état maman Olive Lembe azosala visite ya lutter contre nzala na mboka na biso visite ya proximité sociale visite ya kokende ko résoudre ba problème ya bazana ba problème ya santé tala ba état o maman Olive Lembe azosala ba visite ya Eta ya banzela ba blocage ya banzela e bloqué yete ma kei na moto poka kende kaka ko silisa mission oyo Zambe tata Zambe apesi maman Olive Lembe Kabila maman Olive Lembe aza modèle aza bénédiction pour na mboka na biso Sankuru province ya Sankuru plus de 6 ans ya pouvoir na biso bakoki koleka na province ya Sankuru te eza province oyo gouvernement négligeaki depuis kala même ata voyage à Pamba membre moko ata ya gouvernement le kakata la Sankuru te parce que bazana ba ressources te bazana ba matière te bazana ba cuivre te bazana ba contact te parce que intérêt ya gouvernement ezate gouvernement na biso e voyage kaka place oyo ba intérêt na bango eza pa kaka na bakatanga okende ko récupérer ba mbongo kaka na ba poto Sankuru plus de 10 000 élèves babandaki nanu kelasi te gratuité ya gouvernement na Sankuru zéro botala ba état ya ba école ya Sankuru zéro population ya Sankuru eliaki epa ya gouvernement bazwaki ba solution te bazalaki rejeté gouvernement ekipaki bango te tango population ya Sankuru eleili epa ya maman Olive Lembe Kabila esali cri de larmes epa ya maman Olive Lembe Kabila vu que maman Olive Lembe aza ange ya Nzambe ya bénédiction pour le peuple congolais maman Olive Lembe akomi nanu Sankuru te ba solution ebandi komonana plus de 8000 élèves bazongi classe bazui ba uniforme bazui ba sac bazui ba cahier bazui ba kit scolaire ba enseignant bazalaki na ba 14 mois impayé bazui ba motivation pour banda kotangisa bana malamu esengo ebandi komonana na province ya Sankuru maman Olive Lembe akomi nanu te parce que majesté maman Olive Lembe atu naturel bana badiji la gouvernement qui mouna wasina solution mo eleto mais badi batelano jina jama Olive solution banga kumweneka bana bahinga ndi mutulasa banga timakiti kole bati makaye mainfo mabitu kampanda bana babangishi tulasi balongishi bavuni maka 14 mois peme balongishi babangishi kukufundisha bana bwanito baprepare avenir wa bana mais gouvernement wotetu du voyage no kujima miabiji ma intérêt yabu bavajana kumakatanga bakuyekanga to makuta
nikuma mputu ezo voyage kaka na bapoto okende kotola mama Mobutu mbongo wana ya kotongela mama Mobutu ndako eza mbongo ya kokende kovisite population ya Sankuru eza mbongo ya kotongela population ya Sankuru ba école bango bazo visite kaka bato oyo baganyaki vie bato oyo mama Mobutu lwate aganyaki vie sali déjà barei na bango bongo wana kosola ba déplacement kokende bapoto kokende kotala ba mama aji population wa Sankuru dire ko maman Olive Lembe qui vous promettre to directement maloso aja nu naturel bana bubuji sanka bana bahinga ni kutulasa bwanito ku préparer avenir wa bana bateke na ba école ko banda kotongama grâce à maman Olive Lembe Kabila na Sankuru maman Olive Lembe de source wa bénédiction bwaji tungonje to peuple congolais maman Olive Lembe Zambia ku benesha biso peuple congolais tozo témoigner bolamu ya maman Olive Lembe Kabila maman Olive Lembe Kabila alala kate ye pas chaque jour ayoka kaka kolela ya population e banga maman Olive Lembe chaque jour Olive Lembe so kambongo na ye mukie babilanga de azo aider population Olive Lembe boy na ye kosola ba voyage à porto ba voyage à ba intérêt donc ça ba voyage à proximité sociale a combina nous sans qu'on soit déjà ba solution bandi komona na abona ye ba place ya liste kosola ba kabelo ya liste ba montre ya liste na ba sac ya cher ko tambola ba jet privé mais ya zo kaka kosola ba voyage à proximité sociale pour aider la population. Nous avons fait ça, merci et belle. Nous sommes peuple congolais, nous sommes censés y avoir pour maman Olive Lembe Kabila. Et puis ceux qui sont qui maman Olive Lembe mi balé na mboka na biso, tout le monde a souffrance y a beauté. Parce que population ils ont le cas pas maman Olive Lembe Kabila. Ceux qui balé pas maman Olive Lembe Kabila, ba promesse c'est la caté, ba solution c'est la naturelle, na ba action c'est la naturelle. Pouvoir nabiso yebwasani les peuples d'abord nous disons les peuples d'abord tous ces moments Olive Lembe en 2028 a postulé candidature na tout peuple congolais tout monde voter tout peuple congolais ba di conseil tout monde voter voir le gouvernement wetu wa les peuples d'abord le peuple d'abord kajano ma intérêt d'abord ma intérêt privé d'abord ni ma voyage d'abord ni ma promesse d'abord Olive Lembe Kabila nzambe akubenesha esengo ekomi na Sankuru bana babande kelasi bana babande okende kelasi bayebisi biso ke na ba école ko banda kotonga maman Olive Lembe akomi nanu te déjà ba solution bandi komonana merci beaucoup maman Olive Lembe Kabila nyaso dina komela yo zwa mibale oyo za mbinga ya mutu boye kamwa mulangi wana ekosala elote mbinga na pawa azosala rien azosala oye moto akwei kote nyonso wana kuna akonda ngombo ebandali Keba ezoya kima keba aliendaka kuingia kule kupenda unaenda kufuatana na nyama kule kwenye hizo kufanya territory yake hata kuua. Ça ne sert à rien d'exposer et d'étaler devant la face du monde tout le temps nos divisions qui nous affaiblissent. Et d'ailleurs, je vais même oser et dire ceux qui ont travaillé dans l'ombre, dans l'obscurité, pour séparer Joseph Kabila Kabange et le président Félix, il a mordu à l'hameçon malheureusement.
veut commencer à préparer un agenda sombre pour ainsi nous affaiblir, et nous vivons la preuve sur terrain aujourd'hui, malgré que nous souhaitons et nous croisons les doigts en priant Dieu tous les jours que les choses puissent changer en notre faveur. Au moment où nous sommes réunis ici, il y a de ces vieux qui meurent parce qu'ils n'ont pas mangé depuis 3-4 jours. Qui meurent parce que à cause de l'hypoglycémie. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont dérangés, ils sont chassés de chez eux, ils fuient la guerre, des enfants qui se perdent, qui deviennent orphelins. Je ne vous dis pas comment le nombre augmente aux orphelinats que nous gérons là-bas. Parfois, nous nous tenons la tête, nous nous demandons à quel sein nous vouer, puisque ce sont des charges. Des charges que je pouvais bien prendre si seulement je savais où se trouvaient les 680 000 de Joseph Kabila Kabange. Mes chers frères et sœurs, aimons-nous vivants comme disent les artistes. Et il vaut mieux produire des preuves d'amour comme ce que Chip produit comme preuve d'amour en recevant tous les malades, les traiter, les soigner d'abord avant de leur demander l'état de leur poche. Aimons-nous les uns les autres, puisque c'est seulement dans la cohésion que nous saurons vaincre tous les ennemis qui nous envient. Aimons-nous les uns les autres, finalement pour mieux éduquer nos enfants, pour mieux soutenir nos familles, pour mieux protéger notre si beau et bon pays, et pour mieux évoluer dans nos vies personnelles.